Mbote na bino banson balanti ya manaka masolo pe mabina wana to Yesus na kati na etelo epa yo wapi to yaka koyekola mai maleka mai makoleka pe mai mazali koleka bongo wana to telemi oke pona ko tondo bongo botondi na bino banson ba ibolanda ki bongo manaka mabiso mai masila ki koleka na poso eye lelo nazali ngai mokote nazali na ba mama ya retrouvaille bana membre lokola bazaka bango mokote bokomona batata bokotuna baye koluka nini baye kosala nini bongo mama tambolaka ye moko mama tambolaka ye moko te mama tambolaka na papa bongo pona kobanda na kopesa mbote na bango nyonso mbote na bino ba mama mbote na biso ya mbote tokota na kati na masono na biso tozonga na mabina ebongo na sima tokobi Kristina nakosenga na yo bosananga nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage Kristina nakosenga na yo bosananga nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage Kristina kanisa moke nyonso yolobi na ngai olobi na lukangisi ye po nazwa mbongo mpe tobalana nga nakokoka te ya solo Kristina na vilo ya ngai ya bomwana nalingi yo ya solo Kristina nakamati desizio na mai na miso nakosala mikolo mpona bosana yo mwasi na ngai ya liboso wana mokili sangana na mariage Kristina kanisa moke nyonso yolobi na ngai olobi na lukangisi ye po nazwa mbongo mpe tobalana nga nakokoka te ya solo Kristina na vilo ya ngai ya bomwana nalingi yo ya solo Kristina nakamati desizio na mai na miso nakosala mikolo mpona bosana yo mwasi na ngai ya liboso wana mokili na lokola na bio monoko elobi kasi motema ekokanisa kaka na sherie monoko edeside kasi motema ekokanisa kaka na sherie Kristina change motema mbote tolingana kaka na bopovre na biso tango ezali na ino vanda moke okanisa ndenge dolingani ye
tina nakosenga na yo bosananga nasali nyonso ekoki mpo tosangana na mariage. Mama Anita, yo koki bakisa nini? Bon, mama pona nga nakobakisa ka moke. En tout cas, surtout pona ba téléphone. Nazokomona nde likambo na ndako pona ba téléphone. Po nga pena yebaka téléphone te biso nyonso awa. Téléphone eza kokotsa kombo. Eza makambo surtout mwana nga 13 ans suka nde ndasela nga makambo nyonso. Ayebi makambo ebele koleka. Ata l'air na okende classe l'air mususu okomona asa akoti donc okolobati olembi. Ya mpona nga penza to olinga to bongisango biso awa na retrouver bana membre pour le développement to kabola makanisi ndenge ni to ko sala pote yango ezwa nzela ebukana te ezala te otikeli mutu to musona kalinga yo koliande makala po azalaki na kati ya telefone. Pona ngai na koloba boye ndenge na mama na biso autai koloba il fallait ko sungana kolandela makambo ba telefone soka pona nga penza ezala te te bakanga surtout pona bana bana biso wa mike wana basali bakangi ba application bakanga pona bango si pona nga eza ndenge wana bakanga ba telefone pona bana en tout cas kolobeleki mingi bana bakomi mutu makasi et puis bana bazo banga susu te eloko moko te ya solo et puis ba yebi ebele koleka na biso ponga kutu makambo susu na yebi yango te mais mwana ndimta ko lakisa ngai bakanga donc pona yo pona développement pour ça bien makambo musu bakanga pona nga bakanga surtout pona nga en tout cas pour bakanga ngo pesa mama nini merci mama to betel mama maboko awa tozali kosola masolo mantina ya botombwami bongo ezali na bana membre retrouver bana membre pour le développement tozu bongo mama Tumba. Merci pour la maloba pesi ngai. Ngai na kobakisa boye pona bana na biso pona ko lakisa bango tina ya bolamu ya digital pe mabe ya digital mama il faut ozala mama na kati ya ndako. Mama aedikaka nation. Mama azali mutu oyo papa kutu aza mutu azalaka na bana na ndako te mutu azalaka na bana ezali mama. Éducation nyonso soki ebongi soki ebebi ezali mama. Aedikaka na ba papa. Na papa pe azalaka mwana ti. Oui. Bango nyonso tu baza na kati ya famille ndenge bana bazali. Ndenge bana bazali. Papa mususu pe azali wana pe azaka alikuwa bana kosimba kaka appareil na maboko. Lem so occupé moi si tezaka wana na appareil na maboko. Mais pona ko éduquer yo maman oyebi ke RTL. Po to za l'éducation to zorango bipa misato to zo éducation bipa misato. Soko zwi na ndaku te orate na ndaku okende kozwa na classe. Soko orate na classe okende kozwa na école. Soko orate na nyoso wana misato wana okomi fazer. Mais pona yango ngana ko bakisa boye mama il faut ozala motoyo oyebi kotelema na mabondeli po nzamba sunga yo po tozalaka na pouvoir oyo nzamba pesa biso pouvoir wana olinga ko manifester ngo devant bana na yo kolinga te bana baza ba camarade na biso mais moi na faut talisa ye oyebise ke eloko zo saliza malamu te eloko honnête tozota ba pareil eza ngo mabete eza malamu ezo bikisa biso makasi kala tozayaki mutazana poto posolo na ye lettre kene na poste banini mais lelo bozo tala na nande kono bomona na après soki mbula boni bozo mona na bango nyuso ne digital kaka toko condamner yango te eza eloko mabete eza eloko malamu mais biso tozoyeba kosalela yango te na bana na biso yango na toko senga na bana o ezali ke oyebi ke moi moment moko ya kotika ke moi nazotala appareil na ye ezali ezate mwana soka kota ina appareil banda tongo soka tangi classe te banda tongo ti butu azaka na appareil musala ko sala te to nini yo yebi ke mwana lalaka yo tikeli eta na appareil ngako kona nga bapesa ka cadeau azwi le akokisi 10 ans bapesa tablette na ye
mais na tablette wana kaka ba mama leki na ye soki bamoni asali mouvement moko bango basepeli nango te babotoli tablette babi osalela yango su te na ntango ya classe bapesi ye condition tablette okobanda osalela yango kaka soki bozwi congé na ntango ya classe osimba tablette te aza na ndenge outi koloba awa makambo ya badevoir bapesi bango na classe devoir na ye ayaka kosalela yango kaka na appareil nanga avanga na ye awa alobi nanga apesanga nasala devoir asali devoir tititi asisi tenga na ye kozwa appareil na ngai avant ye asimba appareil il faut ezala ke azosalela yango devoir na ye soki sans devoir akosimba appareil te ezala ta bajeune fille oyo tozozala na bango na ndako ya na ntango mosusu soki omoni azosala misala telemela ye loba na ye nalingi osala mosala sala mosala soko sisi mosala no nyonso nde okokota na kati ya appareil na yo mais soki ezali ke oza na mosala kuna ozosala ozolamba osimbi appareil ozosala bosimbi appareil ozikisa biloko na nzungu ata na libala mobala osepela nango te ozomona mobala akosenga nini le mosusu avanda na yo bosolola mais ntan ya kosolola eza te mpona nini ososimbaki appareil oyo ozolanda tiktok ya banini libala ekokufa nyonso ezali mateya fo toteyaka bango na kati ya ndako mwana fo azala lokwa camarade kosolola na ye likambo eza mabe likambo eza malamu eza te lobi ki oyo eza tabu soki tabu abengaka na moyen alobela mwana ezali te yebisa ye mpo yo lobi tabu mais akomona yango na digital yebisa ye oyo boye eza mabe oyo boye eza malamu ozomona biloko wana eza nango biloko mabe te mpo na biso ya solo natondoloma opesi mama merci mama pour la parole na koajouter kaka ngai mpona makambo ya digital oyo bapareil oyo ndenge balobi na Chine kuna babotolaka bana mike balongolaka bamakambo mosusu wana balongola yango na kosepela miso balongola na mboka na biso mpo ezobebisa bana ebele mwana soki ozopekisa ye akoyoka yo te epa yo kotia pare kutu ngai napekisaka pare yango bosimba te bofinaka te nasaka nanga mpe na android te kaka touche nalinga kosola monika mwana simba pare nabetaka ye mabe nasilikaka ne makasi bon esalaka mpasi mingi likambo wana eke na leta na biso ya mboka na biso bayoka na likambo wana bakotisa yango na kati bapekisa bano ya mike wana basimbaka bapareil te na baoption mosusu eza na kati wana ezobebisa mpe bana yo mama olakisa ye te ye sa yeba yango na nkombo ya kilelo wana elobi nini okoloba na bana suli likambo tolobi kaka kilelo bino bozalaka boye biso lelo mpona modernité ekoti na mboka bamakambo badigital banumérike wana bango babengi yango kilelo bakomi komona biso pamba biso tobuta bamboka toza basenzi toza ntina te bango nde bato malamu oyo oyebi no digital te sekwa mosenzi ozoboya onzima ata yo moko yo noza na touche ye aza na ye na kilelo bon mama ndango basulikama molato na yebi soki mpe eza ka développement mama ezosala ngai mpasi mingi biso bamama na biso balataka bajupon na yebi te so balata mpe bakilote nayebi te atie liputa na ye na jupon na ye akangi zibola ye na liputa na ye bama mpe mingi bazali kolakisa bango zibola jupon na bango libanda te kaka ndenge abeti liputa na ye wana esali kaka kitoko me bana na biso likamba cycliste oyo nayebi te soki kute pambi ndende bataka badigital na banumérike soki mpe baba bango balataka bacycliste wana ezosala soni cycliste akotambola akatisi bacommune jipe mokusi awa so omoni bamama akosani kobenda yango nga soki namoni bango babika okisi pwani tikaka bomona moto amona botambola mitaka mibale bamona bino mpo balinga bino ezosala nga mpasi kama sikisi nayebi soki mpe mboka na biso ntango mobutu namoni barekomandaka bamama balata pantalon te makambo ekomaki na exe ekomaki bujo bamingi ekomi makambo mabe mais pourquoi pas leta biso otana oyo bana basi oyo bacycliste oyo bazotambola mitakala nga baba otambola mitakala mama monene avimba azwi mepede nyonso atiki yango libanda ezosala soni nga mpe nalinga likambo bayeba nayo kotalela bamama dindité ezali te 8 mars bana basi bato bapantalon ntango akadebimaka 8 mars ne bandeli ezaka bongo te mwasi nza se respecte liputa ayati maputa ya mibale to liputa ani na motu to asali robe na ye ati liputa na motu mais ekomi 8 mars bamama bana jeune fille surtout na bamama mpe bakoli azoli ota asali yango kilote aotambola wana journée ya 8 mars eza kitoko te biso bamama toteya bana na biso tolemba te toteya bango totia bango mpe na losambo mpo bana bayeba mwasi azalaka nani mwasi alataka ndenge nini evandela mwasi etambola mwasi
mwasi akoki kosala nini biso bamama toteyaka bana tosenga mpe na nzambe asonga biso bamama bayokaka maloba biso bamama toza kobimisa. Ya solo. Merci. Pesa maman micro. Merci maman pour la parole. Pesinga. Ngala koyi ko bakisaka aboye. Ezali pasi pour na bana na biso na kolata. Hein? Moi libele ya biso ba mama. Ezaki le moko très important. Mobala koyi ko mona pa mate ko simba pa mate. Lelo mwana mwasi alati elamba libele polele. Alati soutiente. Kilelo. Hein? Azo tambola boye. Et ça digital m'a fait citer tant de bichon. Même il est bas tu sais tant muso to ko ba be en bolero hein mais bolero na biso ko la te lamba moi di bon polele boy mais ba comme il est le ko la moi bo bino botika di bon polele bango batiki libele polele yo moni mabe te le wana ba bazo be en bolero wana et ça là qui moi ah mais le bon la tango ah Kenzo na mabele ezanga sans soutien azo tambola. Vraiment nga na mona ngo fomeza soni mingi po libele zaki moi na mbala si bo libele o linga ngote mais libele le komi le moko pamba na miso bato moi mo sa otambo libele polele o ko loba ne boye a otalo kuti donc yo za tina te liboso na ye tote alba sala vina a oyibisa nga sala vina yo o eza vina nga kilelo te ya bana na te ya bana na yo kilelo bolemba te mama to kopesa banka conseil to le ngai na yo lembi akotala ngo na téléphone akotala ngo na TV po ba programme eza structuré te yango wana ifo koloba kaka tando zo ba mungongo muke wana bakoyoka toko yala lobela ba ngala banga te ata o mona ya quartier olati bona oyebisa yo olati mabe ata ebisinga kilelo na ebiso olati mabe na oloba osalika bo mama na sali bo mama merci merci maman la parole pesinga ngala olobela ngo pona mwana wa ngai mbonga mona boti mwana nga liboso azali bala ne 3 ans ngo balingi bakokisa mariage na ba mais so na ke na ndaku na ye uvandi soka sa simba ki apare na mabo no le mso umone kutu mama yete ko banda bando fina uvandi na yo mozo talebo eti mais Sandra o izanini uzo mona ngati o mama zelana a fina bon ngala ngina kenanga o te zela ka sina salelo ti o me a osilikela o o revese si makam ayo ka ngabe a salelo yo ti esi meli ko matango ko lambozana ni wana me yu ibi mbani otango yake linge koka yu bandu fina telephone o mama lega yana ngona no na ko lamba kaka ya ka ne butu no butu ngoti tango ya ko ya yu suko yo bandi ko lamba eza telephone yu suko yo ya kaka pona mamba ko je batu wana ya kaka bino boza ko lengela ba kolemba te oza mama eza bisote ya solo o ngazaki na ngaka ngwana merci maman Nancy. Oui, maman. Oyo kinde ba oloba awa. Nde to vanja biso nyonso kilelo eza yo. Kilelo eza yo. Bino watu boye na mbutu. Yo moko mbutu. Lelo awa tozo balikambu ya kilelo. Nzoka nde kilelo wana il faut qu'il nepe na ndenge ya malamu na esprit ya bien. Tozuka yo moko ovanda wana osomoni bato batelemi kuna na terrasse o azoluka fantan o azo na sali publicité vango kata o azoluka mela soki nini après yo otala boye ka petite no wana te ka wana banda azalaki boye oyo kandeni. Bon, moi j'ai tout nasepeli de pesinga parole. Ngai vraiment ba numérique wana digital wana nasepelaka nango T1. Biso la tozo tanga kala toyebaki calcul mental na mutu. Lelo bano ya lelo ba yebi calcul mental te. Nyonso il faut basana. Il faut téléphone digital na bango wana. Donc okoko tuna plupart ya bano tuniye calcul mental
PC calcul mo exercice mo peso réponse directe a okokangote il faut soit calculatrice ou soit azui téléphone eza déjà ko bebi samitu ya bana c'est pour cela ozomona na école baza pe na ba point ya malonga to pour trop téléphone biso to ça devoir na mutu non téléphone ozuite lelo ba komi ko faciliter bango na numérique na bango wana donc ezo sunga bana te bon pona ko éduquer pe mwana yo pesaka mwana ya kolia te oyebi kozwa charge ya mwana te oko éduquer nini balobi mama atelema bengi développement tant tout journée de la femme c'est-à-dire moi si atelema na kotelema oui na moni tous les mamas sikoyo azwi mayele ya koluka po alesa mwana pona ko éduquer il faut bana ko kiper en 100%. Kolia na ye mafuta na ye surtout so a comme déjà grande fille. Bon ba besoin na ayo kimba moko. Azoyo kayo. Mais tant yo sela ke lo côté. Ko éduquer ni. Tant oyo ko luka mbongo pona bana na yo ozo ko s'emporter na ambiance. Wana kati bar eh balobi femme eza bana to boti sikoyo te biso zaide ba femme to bandi on a âge à 13 ans nga na boti na 17 ans na combien déjà maman na 17 ans na zo boko la bana ngai moko mobali atiki ngai to boyena mobali na bite na ko sala ambiance pe ba jeune fille te na sali likablo na banjo boko la bana na beti tolo tant to samba na parquet na lobby naza capable atangu bana koteka kaka nde na lobaki pe yango nazo sala tilelo naza na bana bazotanga na bekola bien baza na ba université bazotanga zola mobala tindela ranga eloko te na bokola mwana donc naza jeune fille mais na se comporta lokola jeune fille te na dona mimona ke naza maman ya solo ozomona elo na koko senga na ba mama faut telema nan koyeba koluka mbongo surtout biso ba jeune fille beto eboluka mbongo te na vanda na bar na zozila bakabela ngami bala kala nde baza okaba ya lelo te ya lelo bakabaka lisusu te papa deka ba papa kidiadi ba papa pikoko ba di bazaka la bango baza okaba bazaka susu ngati na telema na oza bien donc bazaka susu te donc yo mwasi kutu akomi koluka oyo zoteka aliaka yo ozomona yango ba bi sagesse na biso ba mama il faut ça merci maman journée de la femme bongo lokwa toza na kati na masolo pe mabina yambo te tokota na kati na masolo na biso tozonga na mabina e bongo na sima tokobi Suwani moto yakani tovanda walisanga suwa mai sukola maboko sambela mwana nzambe alimbisa bato nadina yo pona yo peto boneri mwana Yesu mama ata komina pasi ni manzabe ni ma ata salima sumu mokilia zaletuba to sengi yokobikala osa mwana nzambe nadina Mina pasi ni mazambe ni ma
ovandi pembeni nanga maladi esili naloti ndoto ovandi na nani ovandi pembeni nanga maladi esili mwana Yesu mama atako mina pasi ndi manzambe ndima atao salima sumu mokili azali etumba tosengi okobika osa mwana nzambe nadina atako mina pasi ndi manzambe osa mwana nzambe nadina nadina wanga nakumie tumbu soki okele kambo evanadamu naloti ndoto ovandi na nani yovandi pembeni nanga naloti ndoto ovandi na nani yovandi pembeni nanga maladi esili la 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 kosila na losambo nadina mama kitisa motema na nzoto mama mingi pasi oyo oza koyoka kosila na losambo nadina bibi
pasi oyo oza koyoka nadina eza kosila na losambo nadina nadina bibie nadina mama kitisa motema na nzoto mama mingi pasi oyo oza koyoka nadina eza kosila na losambo nadina nadina bibie nadina mama kitisa motema na nzoto mama mingi pasi oyo oza koyoka nadina eza kosila na losambo nadina nadina bibie nadina mama kitisa motema na nzoto mama mingi pasi oyo oza koyoka nadina eza kosila na losambo pesa mama micro ya so en tout cas naza na esengo mingi po tokutani boye ndenge biso bamama tozwaka zemi soki ozwi zemi ezalaka mpasi omona moko elingi kaka madeso moko elingi kaka bola tozopona biloko ya kolia me lelo soki oboti mwana yo mwana koli mwana ozokake mwana koyi moyibi akomi otambola na mashete yo mama mosusu ozosepela mwana keno karaka bato soki bakangi ye yo mama kaka ozokeno futa mbongo ozosombela mwana wana chambre me lelo akobima lisusu akontinue yo kaka mama ozokosala biloko wana biso nde bamama bato tozwa koantete bana nabokoli bana ngai moko na makasi ya mapa nazotambusa ngo ntinaki ngasani mpona koluka avenir ya bana mpona nini mwana lelo soko abongi yo mpe mama obongi yango bakonzi na biso batayela biso éducation ya biso bamama mama aye mpo bakangi mwana ekulu na ye mpo afuta mbo bokanga ye mpo akende makala okanga bango papa mpo bango bato bazomonisa biso pasi omona bana mikemi azobimisilo mashete en tout cas nasepeli mingi ngasika soko naza na bakoko nanga me naza koedike mama na bango bana fo batanga avenir ya bana ezali classe soki mwana no atangi okozala bien nga bakoma koyokelanga yo kaka yo kaka apesa kasi mwana ngati nga moto atangisaki classe nelika namonaka motu te nga moko merci mama mama tokokoba na développement ala nazongela moke mpona planification familiale atia mwa mungo moke mabe opesana motuya ya moke kaka euti kaka kuna nyonso euti kuna bana babotama digital ebotama ka wana eloko oyo babengi mayaka ezaka calendrier mobimba ezaka calendrier liaka oyo ya rouge eza jour moto azo réglé soki oréglé bapointaka neti lelo toza le 10 otali calendrier nyonso eza likolo bio eza nango na mesa otali opointe opointe le 10 mars opointe après kopointe ozwi ano na yo otie esika evimba wana mpo ata mayaka so ekwei ebouge te ekolongwa te wana ata obombi yango ekozalaka bongo ti okoya kotala yango lisusu okomi deuxième jour otangi règle na biso basi esalaka 3 jours 4e jour esili 2 jours etikali oyo okosala bonne année na papa okosala rapport
mais pour nga na préféraka jour moko po oyo so sala rapport peut-être okozala osokoli bien te so ekutani na mai papa esali mwana il faut kosala ka bona ne mokolo oyo o bajour oyo ya pembe oyo eza bajour soki ozozela ozwa na mposa kobota wana mpenza tiango ya désordre so bajour oyo ya pembe esili bajour bachokola oyo okosala bona ne nde olingi kande mavero alobaki soki okomi na liaka oyo eza chokola makasi oyo okoki koregle ya 26e jour soki oregle te continue ka bona neti mokolo koregle nde bongo nalingaki nabakisa mais chaque jour il faut kopointaka na calendrier na yo hein? Développement. Merci pour la parole, maman, j'ai tout. Ce qui est le but, c'est numérique, non, c'est numérique. Si vous avez oye, maman, il faut me laisser moi na libellé exclusive pendant 6 mois. Au pays, ça a été. Si vous avez besoin, aucun na mayakate, vous avez besoin de préservatif te. Ozaka a besoin au PCA libellé et là comme sous-sauté. Maman oloba tan libellé nanga o kaka ndena pesa chaque jour chaque heure wana no sala ngote. Na pesa au conseil na semblant on dit que au sala. Après la rokende. Lobie maman na ye lisusu nazo comprendre te maman o comprendre te ni kasi makamuto solo like makamto solo laki me yebisaki ngoko sala te o mama na sala ki te namoni nazomona lisusu te okome aveugle mama salisanga na osaliso ninga na yebiso kaka okomelisa bebe wana libele okogarde pezemi na yo nyonso wana ezaka na kati ya numérique tokozonga mwa moke nsima tomona mpe bopeto place tozali te nyonso wana numérique te nyonso wana na développement na numérique mpe mama yango wana babi na biso place tovandi biso mo nde tobongisa yango nazela te mama jetu ya okombolela na libanda mama félicité ya olakisanga ndeni babongisaka matiti mama yo moko oza mama oyebi ke nakoki kosangisa matiti na plastique te yeba kobongisa oluki basache mibale osepare ba plastique na yo osepare pe biloko to pe matiti na yo bongisela biso zongo mama kuna eza esika moto ya yambo akokoma epa na yo ifo mona kuna soki akomi kuna soki kuna eza mabe ata osaleli biso nyonso ne okende zero nyonso ne ezaka na numérique balobi bana na biso balingi Android tango mwana osala Android ba risque eza ebele. Il y a 2 semaines passées mwana mwasi moko likolo en numérique Android bébé ne ameli acide donc esenge na biso vraiment tozala prudent tobeta sete likolo na bana na bandako po kozikisa pe ndako te et bon oza locataire obanda wapi donc vraiment likambo wana tozonga la légèreté etike biso makasi na ba éducation à bana na biso na ba hôpital place ni toza kokende et puis na environnement na biso. Merci. Merci maman. Bana mambo ya bandeko batali tozali bongo koko bakasi to kokene malembe pona kosema na kati na manaka mabiso. Bongo wana tozali koloba te biso tozali na kati na ete le epai wapi tokoaka koyekola bongo tozali kosolola na oyo etali botombwami eza kaka na niveau ya ba numérique te na niveau ya digital te botombwami ezali pe mingi na nzela ya bilanga bongo wana tokotema moke tosolola pona oyo etali litomba ya misala miyeba mama bazali kosala c'est pona kopesa lokumu na mama c'est pona kopesa lokumu na mwasi tokotala bongo misala miye esalaki mama Félicité na ba mama baike pona koleisa bongo bana ya Congo koleisa bongo ba mama to bana o tozali kolela tolobi soko ozali moboti il faut koyeba
koleisa bana il faut koyeba kosokipe na bana il faut koyeba kosala musala po soki te bakopesa kaka mama Bénédicte musala po akoki manda kokendo luka alia lipa epa mama Virginie to epa mama Anna akoki makoluka kokendo kotala TV po soko teki ata mwa fufu na yo okozwa mbongo kosomba TV oteki makala okozwa mbongo kosomba TV mbongo kosomba telefone mais soki oteki te yo sali te ya okendo luka telefone esika mususu aluka kotala TV esika mususu wana pasi ezongeli mama Bénédicte okomona avandi na biso émission awa telefone ezolela yaka kokata makambo yango wana bana membre elongo tokolanda bongo misala esali bongo mama Félicité pe mama Hortense na sima tokozonga pona kosolola na ntina ya botombwami na kati na masolo pe mabina tola commentaire nanga d'abord eza ya esengo likanisi kaka ya pamba elongola bandeko bozomona bamama bazala tolobaki idée na biso ezali ya kosala coopérative agricole et c'est ce qui est fait lelo bomoni toyo kosala la première récolte na bilanga na biso ya pondu tosali bozomona produit totala produit ya une année 2 mois ya pamba et suki awa te toza ko avancer conseil kana kopesa lelo saki ya fufu moko komi 2000 et 200 000 220 000 alors que toza na ba mabele ebele toko lona pe totie produit na biso na prix assez bas na biso balia tala ba produit ezali kobima na bilanga na biso voilà qualité ya manioko oyo ezobima na bilanga na biso yango oyo tokosala na bandeko na bapapa bazali bilenge bamama ozomona bamisusu baza kuna bamisusu bajeune bazawa c'est toute une équipe oyo bavandi mpona kosala mosala ya coopérative agricole awa tozali kaka na esengo tokumisi nzambe ye apesi biso mbula apesi biso makoki pe akolisi awa tozali na Kinkole na village Lau en tout cas soko ozwi mabele pe otiki pamba na bandi oyebi eloko oyo ozoluka te po mabele batika yango pamba te chaque fois soki opesi yango mitindo ekotosa po mokili esamaki na mabele yolo ozuka milona okotisi mbula ye nzambe mutakopesa mbula mokolisi pe kaka nzambe yango wana soko za na mabele na yo zwa ba moyen oyo ozobomba pona yo moko tiango pona communauté parce que toko vivre kaka pona biso moko te nous devons vivre aussi pour la communauté toza na 10 maman eza misala esala ki mama Félicité na ba mama na Kinkole basali bilanga après babimisi manioko batie yango ekauki basali bongo fufu oyo biso na bino tokolia awa na Kinshasa bongo misala mina ndenge alakisaki esali ke ozomona ba mama oyo bazali kosala musala na ye basali yango vraiment na esengo nyonso basali yango na esengo eza mabele moto mosusu akotala mabele boye amoni ntina te nzokande kaka mabele oyo ekesala te yo katisa bibale yo katisa betuka yo katisa bikolo okoma musika kaka neteni ya mabele bapesi yo ya muke bongo ebele ya bamama okomona ye na lupango azali na espace ya kolona tandunda oyo kasi fainéant ayebi kosala musala te ayebi boye te aza na espace ya kolona me azosomba ndunda azosomba ngai azosomba boye alors que akoki kosala musala basusu bazalaka soki ozala makasi to obengi moto katela ngai na loni bongo soki eboti yo kozwa mopiku moko ngai nazwi mibale to misatu nyonso wana eza mayele ya koluka kotombwama bongo awa tolandi tokozongela mama Félicité kotuna ye likanisi eutaki wapi bongo ba mama wana okosaka na bango musala est-ce que okofutaka bango baza ba mama ya retrouvaille bana membre to baza ba mama ozwaki kaka po basala musala bazwa pe lipa to kwanga ya kolisa nango bana natondi botondi mama Jetu pona mo mutuna wana bongo avana lekana makamba bilanga na kozonga mo mukesima yangina senga te na makambo etali digital to pe numérique to bosana te ke mboka na biso ezali mboka oyo soki balobi na tina ya numérique pe digital tozali na participation sur le plan mondial à 70% parce que ba matière mingi utaka awa natanga ki liboso lithium mena ko tanga siko cobalt lelo ba téléphone to na maboko esalami na
moko ya bankita oyo tobengi cobalt ya RDC tozotala soki matière oyo ezali te moyen basalela biso ba smartphone eza te bazwaka yango kaka awa na bongo lokola mboka na biso nde ezali vraiment au centre ya makambo nyonso etali numérique tokosenga ke baencadre nde tolobaki liboso mais to remarqué que ba capacité intellectuelle ya bana na biso ezali ko s'affaiblir liboso tozalaki kotala bilenge mibali so tozana congé bazako kene ko luka ba mbodi bazosala ba canon bazobeta pendant vacances nyonso botala ke bana bazaki na esprit ya créativité bana bazaki na esprit ya invention mais lelo botala à partir ba téléphone capacité ya invention pena ya créativité eza susute bongo tokozala compétitif ndenge nini na makambo etali numérique parce que tozo basculer kuna tant bazolo bela biso éducation numérique il faut kotala na kati ya mboka na biso système éducatif est-ce que eza na capacité ya koloba te biso pe wilobi tokokota na kati ya bitumba wana parce que eza bitumba o azana makasi nda kolonga lelo tozotala ba Chine tozotala lelo ba URSS nani Russie tozomona ke bakomba super puissance mondiale mais biso RDC tozali na babiloko oyo bankita oyo eleki ya bikolo nyonso wana donc wana za ko interpeller vraiment gouvernement na biso ezali mongongo ya mama ndeza ko belela tozotala ke bana na biso capacité invention na créativité ezate loko les ate c'est que ndenge bazoloba égalité sur le plan ya autonomisation na sur le plan ya innovation tokosalaka yango te parce que ba o ba innovaka ezali ba oyo ba zui mayele banda na se na ekela siti komata likolo. Alors naoka ki mama yuyu alobi likambu ya environnement soki totali tozolobela makambo etali numérique na digital tokoko lobela yango te sans que tolobela écologie, c'est-à-dire tozon a problème il y a ko basculer na numérique parce que tozon a problème il y a énergie électrique tozana ngote mais na ba solution to ko pesa boko mona ke à travers mayele oyo bana biso ba komi déjà na ba université bazana ngo ezo pesa so possibilité ya ko produire énergie kaka na bo soto mama yu ya lobiwana, c'est-à-dire ba déchets organiques to pe biloko to liaka soki bozo tiango quelque part boko bota courant et ko bota courant o bazo benga énergie renouvelable topé na ba sachet topé ba milangi na biso to melaka ba jus en plastique yango pe ko bota pe énergie renouvelable yango to sengi na l'état a accompagner ba signonso o bazali na kati ya domaine wana na kozonga na bilanga ndenge bozomo na bilanga oyo ba o bazana kati o bazo sa musala to futaka bango parce que Monsieur Henri Fayola Loba et loko moko te mutako ko sala sans motivation ataza mwana na yo soki comme na domaine na musala il faut futaye bongo na kati ya retrouver bana membre likanisio esi ezwami wana ezali ba premier pas na biso likanisio esi ezwamaki mabele baza ko louese yango soko vandika ko lobike nazo kufa nzala wana ozali mwasi moko ya maele te to monaki na kala to ko tala ba papa na biso bazaki na 5 femmes 6 femmes maman na mama oya boti 10 oya boti 8 oya boti 7 oya bazali kolia ndenge nini lelo koloba ki ono wana ezaki makambo kala bazaka na bazamba meti lelo pe bazamba ezali est-ce que mbongo mutasombi android ekoko sa bilanga te ekosala est-ce que mbongo mutasombeli kabelo $200 $300 ya milai awa est-ce que koko sala te de façon que o sala quelque chose o ekozala pour épanouissement non seulement ya famille mais aussi ya mboka na biso participation ekoki eza possible yango toza ko senga oyo wana bomona ki ezalika ke bandeli mais vraiment retrouver bana membre pour le développement et c'est décider de façon que lobby bomona biso tozo kitisa ba sansa ki ya fufu na kati ya coopérative agricole to kotia en place et ko permettre que na baloni loso bazana kati na bo baboko la kambisi bazana kati basali ya bilanga pe bazana kati et ko sala de façon que ata ndenge toto mwa biloko ezo mata
saki ya semoule ekomi 54 000 56 000 saki ya loso 50 000 bongo otali lifuta bazofuta yo otali na dépense ozosala okokweyaka o yango tosengi bamama tokanga maboko te parce que tomonaki même wasi ya Obama Michelle Obama azosala potager kovanda kokanga maboko te parce que défi eza liboso ezali ya nzala kokota nzala kokota mpona nini parce que mabele mai ezokauka mai ezosila makambo eza mwa ebele sur le plan écologie tokoloba ngo na mikolo mikoya mais na makambo etali développement kolona pe kobokola esengeli bana développement tosala makasi pour que ata saki ya fufu sans soki ekiti na Kinshasa bakoteka ngo prix oyo ezotekama te tokosala pe mwa fierté ya groupe na biso nde mwa moke nazalaki nango yango wana. Yambo te to tuna batata baye kosangana na biso bakanse bayaki foire ponde bafandi baotala ka biso e bakanse bayaki foire kasi tosengana na papa vangu Jacques atiela biso nanu amema biso na mabina bongo na sima tozongi masolo pona kotuna ba papa pote balobi na kati ya masolo mai tozali kosola ya développement na ba numérique na ba digital et sengeli to sala égalité ya batata na ba mama ba jeune fille na ba jeune garçon to tambola elongo bongo to koti bongo na mabina to kozonga na masolo to soli na ba papa bongo to kei na kosema. Mama lobile mia mama yo souragia Boura sa lever ne le rend pas par le mal Otimo bitro kali les jalouiers écoutez Ambouma bari andougendi les îles mia on les connaît avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Ils sont nés avant la honte. Oh, vous connaissez, on réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? Les nés avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Il y a Pastaline, la sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. Mamui bebari bave, kampivi belekri gatari mon maman. Alors, enyaba buwa toujours atia, ebera toujours mame maraloro. Votre traverse, on a dit que il a fait ci, il a fait ça. Dandelebe talala pona bari c'est mauvais. Bele pona muruga buma amana bele yeni kalila. Il est pinjama buwo furu bele kiri ngakali. On vous connaît. Nyae 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 oui. Ils sont nés avant la honte. Aussi mon bitou kali de yuri. Avec leur sasa wasa, ils veulent tout gâter. Ils sont nés avant la honte. Non, 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 on vous connaît. Otunga Mathias, Mayuano. L'homme a réussi sa vie. Pourquoi tu
matondo mingi na yo Jacques Vangu bongo wana bazali kolanda biso na ebandeli na lobaki te bokotuna batata bayi kosala nini na wana esika batikalaka te bazangaka te biso na bango ezalaka ton pied mon pied collé serré cimenté eyali bongo te bamama donc soki bango baza te biso tozala te soki biso toza te bango bakozala te tokotambola kaka elongo na bango yango wana ntina na kobanda na kotuna na papa kidia dio azwami na loboko na ngai ya mobali kotuna ete alandi ayoki ba mama oyo tolobi awa ezali mokie po televizio ezalaka ngonga ya ebele ezali lokola sanza na biso ezali nano tokozwa temps tokokutana lisusu tokosolola tokoyeba tosimba lisusu esika nini tobalusa esika nini so ngonga ezali bokoyaka kaka kosangana na biso kasi na mwa maye tolobi awa yo lokola papa olandi ba mama koloba okangi nini pe olobi na biso nini olobi na bana nini olobi na mboka nini. Bien, merci Maman Jetou, nengo pesinga maloba. Nalandi ba mama nyonso balobi pola mweta moko te aza inkoloba. Ba ono so balobi. Soto ke na monde digital numérique presque nyonso balobi. Na des avantages, na avantages. En tout cas, presque nyonso balobi. Nde sete kaka tokobeta kaka po ndenge ne peso ki mama tumba soki na lobi ke ba mama baza ba responsable ya ndako po na côté ya bana na cadre ya connaissance intellectuelle pe développement. Parce que ngai par exemple pa nga na koko mwaza siko na 19 ans téléphone aza na ngote déjà te loba ndenga bimaka libanda ko tambulaka abimaka nango mais nanda bizarate devoir no stong bayaka na pekisa madame asala bango devoir parce que soko yaye devoir yo sali moi na zo comprendre rien ye asala devoir yo mama tonga papa to corriger nde to lakise no ausai ko segi malamu nde après peut-être à kokota na tablette à saliba résultat. Donc il faut quand même suivi et contrôle ezala parce que biso papa to kana biso misala. Moi je sors, je prépare au service na kozonga 17h 18h. Maman pe bakenda musala tumaka ngo sa biso. Je nazo ba biso ponanga. Maman pe bakenda musala. Bango bakendeke. Bazali. Mais bango nde batikala mingi na bana na ndako. Suivi encadrement mingi za rapala ba. Ngana yaka pona ko bakisa na ko corriger. Ozo mona parce que ceux qui laisser aller zali et surtout na yoki awa na sana ba koko na ba boy baba bana bakola ba koko te. Pona nini ezaka na laisser aller. Ozo mona koko na ngai liboso. Koko na ngaboy. Donc ba maman na cadre ya mois de la femme na ko conseiller ka ba maman na ba o bazana ba charge ya bana ba koko surveillance kotala âge nete kotala mais surveiller contrôler ye et surtout taya kolala il fait la programmer telle heure à telle heure ou telle heure à telle heure wana to leki ba ko côté digital numérique ndeto lubi ba lubela mo bien malamu ezali mabe pesali par exemple na ko ba mabe moko ngazali chef de service ya déco. Déco signifie développement communautaire. Je gère l'association tout confessionnel, non confessionnel. Nayamba moi na moko il y a 16 ans. Aïe na bureau. Papa, na pas na yo. Ouais vous gérer l'association on a besoin il y a mikanda pour l'association. Yo na âge nous mikanda pour l'association. Oh oui France mikanda pour l'association. Yo on créer l'association. La classe nini à peine na quelle cinquième année humanité na zo sala ni commercial na ba parents no fobaya parce que l'eau pexité moi na mkeboye o ko sala association ba para baye o moi na lobika ka to a insister à cause du financement quelque part ya ngwana sala ngabo yo sala nga décharge reconnaître que yo mutu on dimi papa ndimi ne ko sala
Et après moi on a payé une semaine 2 semaines aye pe na bureau na jeep moko boy aye pe to solo dia pesi nga paye moi quelque chose et les na filé moi nango et ko ke banake à côté qui na téléphone na digital et na numérique kuna amona ki ba demande par erreur ndenge ba simbaka bandimi parce que bato balingaka bato bana âge assez pour okoumela na ndenge ozoko pesa suba pesa ka mikongo soki ndenge na yebite et il en va accepter abimi andimi ajipe mbongo mwana pa subi lupango ati bureau asali quoi école de rattrapage hein asali bano ya ba 5e année bane asali ti le l'enfant évolue na ba biloko et l'ancien bourgmestre n'otanga komote abengisaka papa ngo agangela papa ngo na ninga osaka comment on dit moi na kota na biloko ndengwana acho bambongo ndengwana asala biloko ndengwana et ces centres là chaque fois il y a des morts hein? Donc sacrifice na ye orage dans la famille kaka na bana centre on 6 mois kingani moi na mokake voilà à peu près des avantages mususu il y a biloko ngonde yango wana yango ndenge mama moko alobi ake balongola ba application mususu na biloko na soko parent oyebi yango penza zwa longola ba application ya ba genre ya biloko wana pour le développement fanga na ebité aponga na campus to komokola ko mama ba jeune sœur ba jeune mère ba mama komo lobake mobile nanga sani nanga donc l'explique koteka mon ponaye azotala koteka na cadre na yazo ko développer eloko moko boy yango au moni système ko funza ba carte boka sa carte et comment maman moko moi 200 francs au bois moi 500 francs au bois et ce que maman ngona ba encadrer bien à côté le qu'on a association à biso retrouver ba maman pour le développement moi mike non ba encadrer ngo et ko pousse ça dans ma parole pour communer dépositaire azoteka ba plastique pas comme dépositaire akoteka ba ji mutu ka pe comme ko déposer les ba ji donc il faut maman aucun sens il y a développement aucun sens il y a leloté pour ba maman mingi botala ga lelo botala ga lobité biloko ya bilanga ndenge tomoni awa maman félicite sali bilanga ba manioko ba tout ça mais faut tel quel sacrifice a mpesa ki ndenge nini atiki ndaku ne pour combien de temps pour agno sala makama développement to moni susu mama hortense wana azo sala jardin na ye mais akende ke musala asalaka mais na toma la muki asala papa estili asukuli ake musala uti musala asali donc il faut to mi pesa na makamu ya développement zaka bilanga te ezaka pe ninte na cadre belé ya développement ezali eza ebele surtout tant eza ebele donc eza moi de la femme faut bon mi pesa eza te que moi de la femme le comme so bien lelo fête sans na biso fête na biso te ndeba expliquer biso raison alors yo siko lo za moi si na sala ki berer na bane passer ça comprendre te année où il faut na kenema comme développement luke lo comme au sala pour développer foyer na yo et ba tu ba ya ko soka conseil pa na yo ba ya ko luka ka yo pour voilà à peu près le kamla ko ba mais nyoso ile kia kuto ikamusinga na makamuso na moni awa ba l'essence désirable donc baba yake bilia on va merci papa Deka oyoki ba mama yo yebisa biso kaka na beaucoup se penza nini tokanga. Merci maman Jitu. Yambo kuzoli loba na loba na nbona. Binu nyusu bovandia wa niveau nanga rananga azate. Pourquoi naza yo présidente et puis oza papa. Yo doyen. Na loba na sens ya boy. Ya sagesse. Ya sagesse. Nga na komi na 82 ans. Alors, nalia na butunoko
bobetela maboko yango tobeti oyo na ngai nazalaka ntango so na esengo ya komona bino ya koyebisa makambo mosusu ebandi obunga ngai bozotunisaka ngai yango na mutu. Pourquoi? Parce que d'abord nga na boti mingi naza na bana 27. Alors bana nyonso wana o makambo bokoloba nga na bokoli bango ndengo wana te. Bana nga la plupart sont des intellectuels na tangisi bango na bokoli bango na ndenga kitoko ndenge nazali awa problème nangi zakaka na lia na mela na lala abo pia. Alors vraiment na ne sengo munene poete botienge sikoyo bozungi singa lusu mwana muke boko pesa ngai ba conseil po ngai pe na landela. Alors pour na développement dans un côté na sengo mingi ndenge na muni mama félicité asali babilanga na moina kende kofana nga kuna nasala kananga nasala kananga nasala kananga bilanga kuna po nazala nga bien na ulia nanga biloko ya naturel et que sanga lisusu bomwana ya so kenalia ko biloko ulia na ka su ya formal ya so alors na bongo nazalia wane sengo moko nimbi kutu na lobanini ya solo na lobanini bisope sa yetondinga na mutema bisope to na kochanga liboso mission yo eze sengo munene mena yide bisiboye bomoni biso to komi na ba age yo so na komi na age yo na landi yambo bomoto na ngai pe naza ko se respecter pe na za ko respecter baninga soki na se respecter kite naza pe ko se respecter te nde na ko koma na age te bayike na nga so na tangi bino bakombo o nga na koli na bango na botemi na bango baza lisusu te. Alors nga nzambe loko azo pesa ngai chance pona koma na age yo pe nazaka na bino elakisi ke il faut pe na pesa bino conseil boza na kimia botika makambo ya pamba ya mukili bo nzambe pesi bino chance bo tika bo bokola bana na bakoma loko ndenge ngai pe na bokoli bana bino pe bo bokola bozala pe bokoma bakoko lokola ngai bokoma na bakoko lokola ngai esengo na ngai yango wana bongo loko ndenge pe na li awa na simi ngwende wana mwe makamsu na fandi tina lobaka te pona kotala mi makambo na komona nga na sala kango te na sala yango te soki komo sala ma yango na sala toujours pene na bino ba genome bino bokomisa nga lisusu jeune. Merci. Yango so bazobenga ona numérique oyambaka difficilement po okola nango te ondimi bongo te na numérique wana bozobenga nga yambaka difficilement te po okola nango te ndima te na biloko nyonso nanga tout d'abord naza na 4 appareils ndenge na alia mbala musu na pesi mwana kene kotiela ngai mega to nini yake kostia ba makamu na ye mususu bo appareil yake kotia ngona akotsa mbutu tangu ngana na tiwa na le musa tiango na vibration or ngana ibe na kolinga ebeta ngring po yoka bona yoka ya tiango na vibration na ye c'est moni digital o memeli papa deka waki digital o meninga okay biso tango tozalaka tozaki na ba téléphone ya boye ya ndako ngri na yoki siko lokwa biloko ne opesi muntu mwana tamsu mwana sito bakoko lokwa ngana komi bango zo mwana niti ngana komi jouer na bango na komi jouer na bango ata yo gangi ba koko pe koko bona sala bona tikaka mende nazali tellement sensible mpona koyambaka ba téléphone so na tuite cela veut dire ba to ba ko tilanga ba unité be ba mega ba compliquer merci mingi maman merci majitu merci papa likanisi na yo ya kosala oyo malgré eza début ya moins de la femme tout le monde qui biso moko na retrouvaille
tokoki mpenza kosala eloko oyo te me na likanisi na yo na ndenge mpe tozalaki banda kala ntango defin kalimasi azalaki tokosala yango yo reprendre yango nzambe abakisa yo oyo ezangi yo oyo ete tokoba kaka na kosala oyo eleki kutu oyo. Merci papa, merci beaucoup. Papa Henri, tosilisa na yo opesa makanisi oyoki baoba alobi moyi alobi ne vérité ye na badigital ana yebi na ye te bato bambriaka ye ole batikele bacran na ye tala kote bomemi ye na badigital na banumérique olandi bamama balobi tolobi pour l'éducation à bana planification mama félicité na mama Bénédicte ba mebi so na ba français milai français ngo pe yo kit sikoyo opesa biso ya yo makanisi bongo tosilisa sona landi na ndenge mama Bénédicte alobaki oyo ya responsabilité ya biso baparent vis-à-vis ya bana na bakoko na biso parce que omoni na moment tokomi na yango biso baparent tokomi bairresponsable mingi surtout na basituation tozotraverse omona kote oyo epesi malamu te oyo alobi oyo akoloba oyo osali boye te nde eloko ezosala biso mpasi omona mutu mwana komo otelemela ye olobi na ye soit koko olobi na ye likambo boye akomi otelemela o wana ezalaki periode na bino ce n'est pas ça omona parent mosusu kane mwana kosala eloko moko boye ya mabe bakulu na nini asali eloko ya mabe kaka yo moko mama ubie papa oke ofuta mbongo obimisi ye mpo nini affection wana o mwana non nga natindaka okende osala biloko wana te et surtout bamama soki olobi na ye tozala na bomoko parce que soki mwana asala eloko wana yo boya likambo wana tokanga biso moko tozala na monoko moko te olingaka mwana te yo ke kote oyo ye abimisi oyo opesaki ya pondu ake kofuta kote oyo mpo abima so ozotinde na liwa te ozotinde na liwa en plus elo mosu nakolobaka nde tozoloba makambo ya numérique omona ekomi na problème trop sérieux na biso baparent nga mongo ta mosusu naza na oyo omona mwana ya moke aza na android ya ba 500 et ba 800 dollars aye na meme 1000 aye nango na ndaku parent okotuna ye te otuna ye te ke telefone ozwi yango wapi nga na ebile biso tozokola so ekomi 20 heures okoti na ndako bakangi porte ya ndako soki oye omoni bakangi ndako ozongi place outaki mais ce n'est pas le cas lelo komona mwana bino aussi bokoti aye azobeta ndako baya kofungola ndako akota epa na ngai esalemaka te nakosala kondima yango te loba so navanda na ndako na yo tout ça on a nini biso baparent okopesa conseil na mwana balobaka so oboti mwana oboti motema na ye te nyonso tokomi ovivre lelo awa ekomi yaka makambo kaka ya telefone soki abaluki boye telefone osala boye tozocomprendre desu te alors il faut kotelemela yango kaka il faut kotelemela neti babiloko mosusu ya mike wana nga namona net na lycée motema piko namonaka bana na batelefone te na balycée ebele eza bongo balycée ebele ekotaka te moko mosusu naki otala kaka baexamen d'état moko na osylviare mwana azokota na telefone akundi yango na se ya libele place nga natelemaki banokata nga suki na salon afase ka ekole nga nabengi mwana na yaka na ozokende na telefone wapi oyo eza ya ngai ngabi no so okota yango na ekole na konofunda yo nyonso wana kaka biso baparent ezozongelaka biso bref l'état nde sikoyo atelemela
atelemela nano baproblème wana ya de façon ke bana ya mike kaka ndenge balobaki basuspendre baoption mosusu basupprime yango omona mwana akomi attentif mpena liboso ya tv mpenza boye ata obengi azobouge te oleki ye okoti ti na chambre obimi apres asutuki aza kaka wana c'est-à-dire aza kobakisa makanisi oyo mosusu azalaki naza na yango ya libanda wana na o wana sikoyo ale abakisi yango soki olobi na ye kaka boye nino. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci beaucoup. Natondi bino sobotondi, président Deka, Papa Kidiadi, Papa Henri. Natondi bino botondi, boyaki lokola kobakisa loboko, kobakisa makasi, kobakisa mayele, kobakisa makanisi. Na esika biso ba mama to sengaki te to sangana matondo mingi na ba mama banson ba sangani awa ya retrouvaille bao bazuli baku ya ko sangana biso te ba émission mususu ezali oyo tokoye bakaka ko sangana bango et puis soki bazuli bakwa ko landa biso bayeba te ba place ezali pona bato banson soki mama oza na musala na yo osalaka okoyi kozwa kaka nde bakoti biso na digital ata android na yo ofilme po misala mie ekomeli biso ya mama Hortense na mama Félicité ekomi kaka na nzela ya digital na numérique donc na bandroid na bango nde bafilme batindeli biso mama ozali kolanda biso ezala oza mama retrouvaille ezala oza mama retrouvaille te osaka misala na yo otongaka babiloko ba tricotage wana osalaka nini bitunga ba mama miso asaka bitunga na ba sachet penza ba sachet asali bitunga na sachet asali na boye oye kolakisa biso oye kotalisa biso oye nango po ezali ba action ya développement na monaki mama Hortense azolakisa lobi kuna ndunda ebebi ndunda o épinard ebebi po mai ezalaki mingi yango wana ebebi si ndunda siko nazolona épinard po épinard ekosimba mba mosusu olinga kolona ndunda moyebi ndenge ya kolonela yango te ozotia mai ebele mama Hortense alakisi biso ke soki mai eleki ebele ndunda ekozwa moyen ya kobima te ya kobotama te kote oyo mama Félicité alakisi biso il faut koyeba manyoko nini kotia na se po ebimisa penza oyo ya minene koleka ngai na mama Félicité wana ebimaki ya minene wana ka moko so memi ba niki yango etondisi bongo cantine donc ba mama oyo ezali sanza na biso ezali sanza oyo tozwi yango na PTT tozwi yango na pasi ata nde bomoni bango bafandi na biso bobokasa te bana esengo bana esengo ba mama babiseke biso tolekela bango mayele toa ba vitesse ebele kasi po tolakisa bango ke tomérite yango tosala oyo ezali ntina na misala na biso na bana na biso po topesa mama Bénédicte mosala te ba mama uti kolobawa aoteka mapa na mapa atangisi mwana na ya sisi classe pe wapi na bonsomi yo soni te nelikia s'il vous plaît félicitations maman yo soni te yo komika manzaka yo otiango soki double tikuna poso ote manzaka bongo ata kolamba oyo okoyeba kolambela biso to lamba na pasi bilamba okoyeba kosukola ngo te okoyeba kosala bilanga te na ma Félicité okanisa bilanga eza so ya ba mama mobwe tala nda za bebe nda za boyo oyeba ke azaki na bilanga okokama ka ndongo komona ekuna ndongo monye na bilili ba mama to telema développement bandaka na biloko mikie ezaka minene te développement na biloko mikie et maman comme on est sacrifice ezaso batie mama awa batie sacrifice mopanzi nyoso ebalani nde yango esali botombwani bana balekela biso te nde ba mama balobi awa bana balekela biso te tango omonika mabe ogangi bana mususu ba android oyo
nazuka exemple pa nanga Android ezwa maka dimanche bon moi peut ki misabango ngo ezate on est là dedans bongo biso ezaki bongo masolo pe mabina ete elo epai wapi toyaka koyekola mai maleka mai makoleka pe mai mazali koleka na bino banso baibozuli bakwa kolanda biso epai inso bozui bongo li bakwa kolanda biso to pesi bino matondo mingi to tombeli bino yango matondo mingi na Kalima Simbungu oyo azalisaki bongo manaka mai peni ngombali ye matondo mingi na Jacques Vangu Bruno Panda Nokodie papa Caleb et papa papa Lileka et papa Pembe na tombeli bino matondo mingi na balandi babiso ya mboka kutu na mai ndombe bakobenga katango iso pona ko bateya solo mpenza masolo pe mabina tozali kolanda yango kuna na radio ya kutu bongo biso na bino tokutani bongo na manaka mai mazali koya soki tokosala yango kaka na développement retrouvaille bana membre pour le développement ekozala malamu mingi tokutani bongo na manaka mai mazali koya. Kufuka chanza mwena make mupika wa bijimba pumutuni koman biasa mamoto chanza wa ekukwat biasa mamakasa chanza wa ekusam kwa kujane kunwa chanza kupesh kajiba sama chanza nganyi wende wa musam ema mwena nusemwa munesha wa bakwe mukwetu ni bwelo yaye wa kumusam kama ni bilombo yaye wa kubakwile banje mpaka bwanye pakaji benda banjan kazaji wa bichao Silva Mabanga $, kufuka chanza mwena make mupika wa bijimba kumutuni kuman biasa mamoto chanza wa ekukwat biasa mamakasa chanza wa ekusam kwa kujane kunwa chanza kupesh kajiba sama chanza nganyi wende wa musam ema mwena nusemwa munesha wa bakwe mukwetu ni bwelo yaye wa kumusam kama ni bilombo yaye wa kubakwile banje mpaka bwanye pakaji benda banjan biasa wakabo yaya wanye oyaye tutu wanye chanza mulelankai ngani wanga kwila paro chirumbwe machama jama mukwaga tawa yaya wanye oyaye tutu wanye ngani mama kwe chanza mulelankai ngani wanga kwila paro chirumbwe chanza mulelankai yende utena babu yaya wanye oyaye tutu wanye ngani mama kwe chanza mulelankai ngani wanga kwila paro chirumbwe oika sanjilo kumsa yaya wanye oyaye tutu wanye chanza mulelankai ngani wanga kwila palo chirumbwe Radio Amazon Kamuchi Mubakwaja Comptoir Madiam Bureau Mathieu Wabechi wala nengalule chanda Mwimpa kumoneti Chanza kiminyi na shabutu kuchipava Chanza kiminyi na shabutukupa Chanza kiminyi na shabutukupa Chanza kiminyi na shabutukupa